www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tu kotika kaka na poto avec la mine d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto kembo alege mboyo lele, kembo yo mama alege mboyo lele, tobine la gangolo na ozana kembo alege mboyo lele, poto na ozana kembo alege mboyo lele. Merci na confiance pe na fidélité au bino bomesana kopé sabiso na ndenge bolana site na bino poto na poto émission na bino obolingaka mingi 100% comédie yango si ebandi balobi atozalaki libanda kota na ndaku beta www.potonapoto.com otala émission oyo 100% comédie lelo vraiment lelo toza pena na mabele awa na ngaba to sola na ba artiste pe ya ngaba po sala moi bien toza na artiste mo tozo yamba awa na émission na bino bolingaka mingi 100% comédie na koloba kombo te avant na yamba nanu vraiment artiste o na koloba kombo te na profiter pe na pesa nanu ba mbote na ngai na mosakoli la midofo boss na ngai site yango yo toujours travailler car pour site kende liboso quoi vraiment na profiter pe na pesa moi ba dédicace na ngai na mon ami personnel MC Avatar bébé moko Bono Refanda bébé Believe Kipulu Patrick Kimbuta balobi na yebi ke moi argent de poche na ngai zali quoi to ya artiste to yo kaye alingi nini pe akoloba nini. Bonjour artiste. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Tu peux présenter combo na ba donc na bato no so landa na ba fanatique na. Kombo na nga Ebola Solo Mabe. Ebola Solo Mabe? Ah. Pourquoi Ebola Solo Mabe? Nyonso na sala ezalaka mabe pa bato. Ya ezalaka Parce que yo no so sala ezalaka mabe pa bato ya mana mozali sko bato balanda ko ndenge nini. C'est que bato bakimaka yo. Bato kima poani pour bato so biloko na ngane ba ke travailler quelque part yango ba kima nga on appelle ça Ebola Solo Mabe. Ebola Solo Mabe. Ça va. Bomba nanu oyo za na ngwana toyebi ko loba ngo sima tongaki toyeba nanu Ebola Solo Mabe à travers un groupe nini. À travers un groupe Cri de Lion à Papa Lague. Papa Lague. Ouais. Est-ce que lo zali? Nazaka kawana. Mais est-ce que yo au travers un groupe ya Papa Lague est-ce que c'est que bato balanda na bango nini pièce Papa Lague te po yo oza Solo Mabe c'est ko pesa solo na pièce. Na do Solo Mabe na pesa bongo pona nini. Na ba massa on azana ba nzinga na kena mo quelque part pe mo ko travailler ba quelque part ici ka mo ko boye mais biloko nga zo beta wana o mona ke ba kena ici ka mo ba beti. O kena o besika mo oyo kyango. Neti massa mo ko boye zo beta biloko na nga wana. Na zo yoka ngo bana ba zo yemba ngo se ya ngai. Na ko ba na ko tanga ba komuna ba po pesa na kanda makasi na la boye. Na zana mana kanda makasi ba tika ko yiba biloko na nga na zo loba ngo men fo biloko na nga botika. Biloko na nga botika. Donc na lobby vraiment biloko na tana ba botika. Ba ba massa na nga na zalaka na bango to za travailler na bango esika moko. Mais lelo ba détournanga ba mo beta biloko na ngai. Na lo ba merci mingi na papa na nga Papa Lague pa lo ba tango nyonso mwana fo pika kaka pende, fo travailler kaka sala ka biloko malamu ba ndo zwa kaka. Donc on ni lelo vraiment na kanda moko ya makasi. So yebisa biso na lo biloko on nini o bat ba yibaka yo ponga na yebi ke artiste za mutu mo créaka. Biloko nini o ba yibaka yo po bat ba yeba po olobi trop po na mono za na kanda. Boko kitisinga na kanda fo lobi o kitisinga kanda. Neti massa na nga pomba. Massa na nga pomba olanda nga isika zali. Massa na nga pomba na conjugation moko na beta ngo ba isinga de na nga ba yibisinga la conjuguer fa beti autant pour ça. Ta ba na nga ba yibisinga la conjuguer fa beti nga la bani ku conjuguer ndaka sumbinya akoseni ba petit. Oh ba petit. Wana za mabe so na lungu wana baka do mama na do iya do pinati kabi wana za kabilo na nga mais kuna tala mukumsu na tala bwe pomba betsangu ichenga kanda na me ko miso bilo na nga bwende nini na yesu so wana bwe masa na nga mususu za ko beta bilo na nga twin kuika ko beta bilo na ko tamwana ba fichette ba kuye ko tamwana ngoza bona za ko salire lo ka mutu tika mutu na mutu abimise loko ne afula na ndenge na ba pomba ba twin
hein ba pe nanga ba la deso be pe ba mo ko mo triquer pe bilo na biso la deso bébé président la deso ba ibaka biloko na yo ayibaka ye moko leka ni mission le bike na bangaka ba o ba bima te mais ba o na ba bima na bangaka bango te po ba o ba bima te ba créera trop par rapport au ba bima hein o point na lobi bongo ye moko mta lobango a biloko ze belé o ya beta biloko na ngai bon na zongla no nu kwin to biso to bike kwin abandi masolo na banda kala ya osimba ba fouchette wana siko ayiba ya ondenge ne pa na kuku ayibango na voyage moko to voyage to kendaka kasangulu na ba président na ngai to kendaka bon to kutana na bango kuna même pomba banda ko jouer tonalité lelo pomba mis na style moko boy alanda on pa masa na moko boy ngwanzu ayibango ne pa ngwanzu pomba zaka jouer tonalité papa mais le temps ayo koma na masa na to ngena mbanza ngungu wana boy ya yibi kwin na banda ko jouer kizengi na jouer pe ba kizengi ba terme moko kizengi moko boy kizengi nga na jouaka na simba pe fouchette allez kwin ba mo alanda lelo na pièce ba kwin romona boy kwin asimbi fouchette okotala be kwin asimbi fouchette bakanda hein biloko wana na lingango te biloko na nga batika ngo biloko na nga na beso batika ngo so biloko ngo o créera ngo ndenge nini po bongo ba yiba o créera ngo ndenge tokutana na bango na ba spectacle tokutana na bango na ba école tokutana na bango na ba campus oki mambango okutana na bango na mwa show ezalaka pe neti président na nga la de sobe li solo moko na betaka ala ba ndekonde na zabui ba benge ka ba yibisinga mala nga milisim kumela mala nga tanga milisim wala na da uya wana na simba mala nga ba ndikulela sinera zete pendere tete na longo wana na simba susu mwana ba ndikulela sina sonnerie di susu mana bandi kulela tata bona bloko fe nanga phénomène sobe azwa yangai eso ba yiba eloko je sais yangai eza na nzengo mususu ya Moïse nzemo na bita eza nzemo sika boyoka ka boyiba ka lisusu na yaki na nganda na sombi pe diamba na bandi kubeta musuku ekoti baya ya bakimi batikali na nga balungola kinga na nganda bamema kinga na susheti na bombi wana po mokoyiba so si songo nyonso bande na eloko wana po eloko wana ekotinga mabe na yaki na nganda na sombi pe diamba na bandi kubeta musuku ekoti baya ya bakimi batikali na nga balungola kinga na nganda bamema kinga na susheti na bombi mais yo siko obeti bo nganda yimo pomela kadiamba na milaka diamba te na milaka diamba te na conseil opeskara na pesi na banuale na milaka diamba te na milaka diamba te oh lo bilanga bo na milaka diamba mosi na ngana pala komuluba balanga milaka diamba bwena boye na milaka diamba te biloko na obeto yo boyiba lisusu na suna nzemo mususu oya sika lisusu na kusala nini puna diamba nanga na somi debulu mpukwa memi na kusala nini puna diamba nanga na sombi debulu mpukwa memi diamba nanga diamba uyukisinga soni ulubaki na tela yo kitamata diamba na tela kiyo ulobi pe na tela yo pelire diamba na kangela kiyo lelo utabali peliri diamba na koyeba nini diamba na bombi balobi elenga boye zaka na poto site moko www.potonapoto.com soko koti wana omoni makamu na yo sikoyo yo olobi ki esobe ayibi bakri na yo olobi lisusu ke pomba ayibi bakri na yo kwekwe ayibi bakri na yo obongo soko bamisusu bamisusu wana natalaka bango te namonaka bango kaka ndeti fe nanga vi de loin mpo wana bata bave nazobenga ngo bave mpo na nini bata bato mo babanda liboso na biso mais na ndenge expérience ya boulot lisusu bango bacréa lisusu te ozo comprendre bango bacréa lisusu te biso nde tokoma kocréer nde bango bazwa bango bakoma kocréer bango biso tokosala boye neti lisolo mo ya manteka mama kamelinga mama alubi atikelinga lipa wana ntango atikelinga atelanga ngo matika te nalobi mama lobi kamata 200 fois kende kusuma mantika ngana kamati 200 na ngana lobi tina kende kusuma manteka na ngana ya diama na komi wana na ntina na kuta na bana kuluna bakangi bango basuda kanga bango bakangi bango ngana bandaki kuya wana ngana za wana mama mbala moko basuda babandi kukanga yo kanga epi ngana lobi tema konzi
Nena zabu inazana na diamant na ngana uti kusuma na kwa na ona za kuzunga lango na kindi kutsina lipa. Mokonda lebi yo zana nini na lebi tena zana diamant na ngana uti kusomba. Mokonda lebi alizika bakulu na bana. Bazonga sela banga biloko na bango ba. Comme kuzunga sela banga na lebi. Mais mokonda za uti kanga bu na sali nini. Mokonda lebi na suka na lebi yo pesa diamant wana. Na lebi te mokonda ngala na ngana lokoti. Albi yo pesa diamant wana. Na bimi sinzo kateza ki na ngoma nteka mokonda ba di kubeta nga. Minzo kateza ki mateka bleba. Ba biloko se belé ndeti o na betongo beza ba betango déjà na betongo ya kala mais ndeti na oyebiso boso no talo beto ba site na bango mona ba betango donc mutumo to yiba bilo na trop vraiment eza ba kwin ba pomba sikoyo conseil nini okopesa bango na ndenge bayibaka biloko na yo sikoyo po batika koyiba biloko no po yo seke yo osalelaka bango bonga na bayibaka nga na osalela bango bango bakende koyiba yo na lobaka mama bota biso 4 moko akufa moko baba moko ndundwe bolande kizenge donc na nga kizengi na osala bango bazoyiba bolande kizenge bola crée bango nde bayibie bola sali bango nde bazue. Merci bola na bisiko boy conseil no okopesa bango mtu azoyiba biloko na yo batika koyiba biloko na yo bon conseil na koloba baba masana tokutanaka botika bo se créer ndebo na la créativité se fait na bino so bo na créativité te da pasi bo créer biloko na ngane botika na oloba no na na kanda na ngana na chicote mais na chicote te na papier na mouchoir achaka boy botika pona na kanda botika kanda ona zana ngo na ngana loba mi na donner se belé mais na donner se belé te na bika botika fuma biloko na ngai za biloko na ngai pomba twin vie de loin et sobe botika na kanda na bino botika na esi bino botika. Merci beaucoup vraiment moi programme ya mouvement OSCO travailler na numéro de téléphone pour to kabwana to yamba donc invité quoi bon numéro na travailler na groupe Cri des Lions tous les kaka mardi na 17h30 mercredi à 6h juste. Numéro n'a plus 243 090 41 64 269 plus 243 090 41 64 269 ou benganga rozwanga makamala mwezali ya ma BP zali ndeti komona nga ebola solo mabe ba masanga ba dife mujai ba yebia mama sananga alimentaire ayebi donc mingo ko lobate ba ser na nga esika bazali na peso mbote mingi ba mama Jani na kanda merci vous na kanda deuxième tour so na yoki lisusu vie de loin et sobe modero bango nyonso na kanda pomba bango tout na kanda ngone na labwe loko et pesa no leçon. Merci beaucoup vraiment binomo boti komona ndenge nini artiste bola alobi biloko na ye botika koyiba yango ya sela kabino bino boyibaka siko ye moko so ko se retrouver ndenge nini asa pena famille quand même. Donc botika bongo eza mabe Patrick Mukuna balobi émission yango yo donc bola na trop donc boza la décider quoi www.potonapoto.com www.potonapoto ça dit que toi na poto tokotika kaka na poto avec l'ami d'ombre babi moto epela na poto kembo alege mboyo lele kembo yo mama alege mboyo lele tobinela ngolo na ozana kembo alege mboyo lele poto na ozana kembo alege mboyo lele. La salle Lovelyz vous accueille dans un cadre exceptionnel tout au long de l'année. L'organisation de vos événements prend un temps considérable. Chaque détail a son importance. Lovelyz sera à votre écoute et sera vous conseiller pour faire de cet événement un moment précieux et inoubliable. Lovelyz, l'excellence à votre service.